notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Mbote na bana mama télévision, mbote na bino mokolo molamu bolandi télévision ya bino bolula. Mokoma lelo toza na esengo ya koyamba Monsieur Noël Ndungu Bula to Bula Ndungu toyambi ye mokolo malelo ye azali nganga nzambe ya archidiocèse ya Kinshasa, azali mwana ya commune Ngiringiri, mwana Ngiringoto elingi koloba mwana ya paroisse Saint-Pédis. Ye nde toyambi ye mokolo malelo mai tokosola na ye ezali mingi kotala pari ya église na mboka. Eske église catholique asali pe développement na kati ya mboka la biso 60 ans yango yo toza nango to tozwa dépendance yango ma etrokabola na Monsieur Noël Ndungu mbote mon frère. na benga osango mokonzi po santé za malamu te sango mokonzi mbote boni santé za malamu nzambe azobata ya biso sima bokono ya COVID-19 akopesa biso tolamuka toteme tosalela ye tolenisa bandeko biso ya baza kolemba mpe tokolisa na mateya na bikela bisusu elikia okati bakristu ya biso. me azaka kati na biso lokola mwa malaria bazali nano asili te aza nano tosa mwa angele oui. Ntango tokotambola tozalaka na bokebi soki bakonzi balobi te tolata masa tosala yango moto aza kotosa likambo eza ya bosembo azaka na tort te. Oza fier que tobenga mwana mboka, ozaka fier na mboka na yo République démocratique du Congo? Plus que fier, pour mon Christ Moulam, il faut un bon patriote. Sur le but de mon Christ Moulam, nous avons ma belette. Alors ma belette ma nzamba pesi biso ezali héritage nous avons pesa biso. Tokoki koboya yango te ngai na kolinga Congo mingi. Koleka mboka yiso asa mokini kolinga Congo. Congo nde eboti ngai ekolisi ngai Congo nde mamati. Olinga Congo mingi tokofongola mba moko liboke na biso total lelo total ekolo na biso 60 ans yango. Pari ya église zawa église pas sali po ete mboka oeza développer église sali ke batu ya mayele bazala bo tokomona leo ba minganga ba politicien ba grand professeur pari ya église catholique na kati ekolo na biso République démocratique du Congo. Omoni na roliki ya te soki eza na ba structure oyo esalisi mboka biso eko kovanda batu banganga mayele babotama ndeko zo kotanga ba corps de métier belé église ezui par monene na katikati ya développement ekolo ngana tambola kana jui grâce ya bo monier ya renouveau na tambole ba province bo kala le tango izaka nanu 11 sur 26 tant que les acquis 11 na juli bakuli na ko tambo na 11 provinces à mboka biso ne fût-ce que na comme na capitale à chaque province. Donc banda Congo central tete na kei kuna na lelo ils a 26 donc dans le baté na tambo na Congo na tambo na Congo ce que tambo na Congo démocratique au bisika biike tant que puisque baloba pa ils a malamu pour bango ba yebi na koliki ya kutuka mais puisque pour na lisanga ya 5 makama baloba bango ba yebi ko leka même ba o même benga politicien c'est vrai na za ko biso bosembo pour ko tambola kati ya mboka na biso ko kende bisika bisusu soko ye kokuta moi ndako batonga na ba brique ya malonga église même bango ba politicien ba kenola ka wanta makeno pour bango ba tonga na kati ya mboka na bango ta c'est vrai ba kenola ba mais za ko biso bosembo
N'importe quel politicien, il y a un Oyebisaï. N'importe quel politicien, quel soit son rang. C'est un défi dans un plateau. Oh, tu fais un défi dans Oyebisaï, n'a pas eu un bon nom tongani. Ok. Mais dans Oyebisaï, ok, que nous coûta, Église catholique, au coûta, moi, d'accord, il y a ma longa Ezali. Mais si l'Église Ezali, au moins, a été élu en école. Pour te prendre. Pour qu'on ça évangile na batute sans que le cancela était évangile sanini et comme écolisa bango basa batu ya malonga to tanga poni c'est pour devenir plus humain qu'on étudie et au no kuta so comme dans web soltam so éviter couverture pour habiter au que na bisika bi que ma province est belle na mboka na biso au mon école à l'état mais au mon école catholique ezali école à l'état oui mais tu as statistique en na ba centre de santé na ba donc n'habiter lo na biloko etali ba dispensable hôpital 43-46% ils sont dans mabuko d'église catholique. Dans ce condo maréchal Mobutu azwa habiter lo musu TNDP lelo l'état azana eloko te. Ba sa biloko mingi te. Bango pe ba yebit. Alors au moni ecclesia sangola mo ekokindeke lisanga na développement ya moto. Moto azaka ka molimo te. Soki moto naza côté sangwelamu pote akwa ko yoka sangola malamu asalelango il lui faut azala mo minimum vital wana pa pa na biso te to travel pe histoire ya occident to ya Europe OK ba autour ba monastère nde to moni ba rayonnement ba mboka na poto na Europe salemi et par biso pe ndenge moko mona bité le no so malonga on ba centre de santé simba ata même na kati kisasa wa on ta imo le temps be kolboni wazanango et puis non seulement que ça mais ça peut viable parce qu'une chose en ton école mais une autre chose c'est que ça peut viable bano bakuta kuna batanga malamu ba kokoma malamu ba koloba malamu ezabuni balakisi pe ya malamu balakisi ya malamu donc yenzo sala ke pa ya l'état balakisa malamu bazala te lo malamu ezala te église catholique a organisé nyonso wana bon je crois que ça mingi politique nationale ko biso pour y aller en 60 ans. So it was 60 donc au 30 juin 68 indépendance. Au yebi que école ndenge za lelo muta formalisé yango. Asa sango. C'était la commission et quoi président Kasavu ba 50 pour na tuna kaye mo kontango za no vivant paix à son âme ba monument le zokali bako ya kokuta na tata président Kasavu non tango za président za ina noté alors na tuna père quoi OK père quoi oui voilà ba il faut tonga mo monument il faut ba école mingi ba université wa ils sont cool voilà kala ezaka ba banani belé na 60 tant Kasavu ba zui indépendance toujours indépendance président Kasavu tuna yi ndenge ni mbasa na école donc le soko monoko cycle na biso ya nani primaire ya 6 ans na simakela ka obaza ko benga cycle d'orientation c'est-à-dire bana ba 6 abasa mibumi balé 2 ans pour te bayana bango bangaka mayele batala buni ba ko salisa bango ba personne orientation que ça ba humanité est-ce que ça littéraire ba ça la pédagogie ba ça tango za ba commercial nanu nani et administratif le commis ba gestion pour mo qui changer alors ba ça ba littéraire tout ça biloko bina biso notre nganga mayele akanisa waza sango équipe ya pere quoi OK alors même nous on a ba ISP ezali ba ISP za pour nini pourtant ba to sinisi nani e kwa sai komito amitu mutuna banani ba kopesa mateya ba formateur ya bano ba 6 primaire ndaye ko sanini ba ISP au monarque institut supérieur pédagogique et ça porte e bota ba formateur ya bana alors tango sinisi après si 4 ans ba ko donc wa ko mona pe tango ba sali yango 4 ans, ceux qui m'ont dit ça, 6 ans, nani, il y a poste 6 ans, donc moi, j'attends pendant 12 ans, aux accueillants que même l'obéli, et ndega ko commande, ou kanisa. Mais les lots, alors, pour un président, parce que président, je crois, c'est un gars qui est rapport nini, parce que je crois que président, doit voir. Je suppose que les côté là pour azaka mon pelo quoi bino mon likindo te ata aki moto mayele pombo na biso to na kukumisa to mayele te to ba jalelo oh ya solo oh yo place yo somo ba ti monument ba lobi ke quoi non te exact na ba ki kolela ba za ki bele ba ki kolela Julio atira université
lobi na landi kaka soki etikata maboko ya bakatholike ozaki uniki ndenge eza salite na ebeba ndenge eza lelo mais lokola lelo ekóma nango bon eza nango bon bafuturu bakoti baboto azalaki moto abwane moto mayele parce que aza na posa nini pour type d'homme à former ye moto akorépondre à type ya société tototonga mais bana ya kende kele se présent ya kabisi biso no tala profil ya mutu ngana ya congolais za la boyibo ça nga bino système éducatif oyokango alors ngana tangi pour bongo pour eza question kokumisa mboko na biso nga kokumisa kaka baye bajalelo mais to kumisa pe baye basa makambo kitoko pour tuninga makambo développement mais so tala banani ba supérieur anani wana ba ISP tout ça et quoi ça kango école moni eza kitoko totani ba école ça que osoko tanga lani même ba pédagogie lelo donc mon père aza mutu ya munene église esali musala ya kitoko banda 60 ti lelo soki église ekolobaka mpona pamba te église ekolobaka mpona nani tosa omoni place ngo nazali omoni cure na ngai ozomona cure na memo okota na toilette na ngai okomona ngo eza propre mais nayebi biso na lance de fille kene kokota ndako na bureau ya ministère toyeba fonction publique yo okota bala kiso toilette sokokota. C'est vrai. Naza koyebisa yo. Oyo à côté na ngai zani etelo. Mon école. Monseigneur Moké. Merci. Soko côté na kati école okende kokuta esika bana batie donc batie poubelle mwana ko boire papier na mabele te. Oyo côté na pango kuti papier na mabele te. Poni. Donc ça ecclésia ezali wana pona ko nani ya développement. Pona nini soko tali ya laboratoire na bité so ki sasa ya biochimie za ebele même au détail mo asali so ba laboratoire ko laboratoire ya chimie. À côté à la laboratoire donc ecclésia esali musana yango musala esali musala tezo ko ba osala esala ka musana yango donc banato banate to aussi ça il faut sala musala wana ya développement na bandi to comprendre yo lelo ko bimisa mwa bilembo mibale misato ya minene na kati ya ngomba Kinshasa otamuso za kana regret nango tango l'état botola kayako ya liboso télévision na biso comme RTNC na yoka ramawa fallait bâtir la biso instrument na biso pour ezaka téléstar ya nani bon botola na présent qui moyen malamu ya vulgarisation ya makanisi ecclésia ya nani ecclésia côté ya bato ndenge malamu ça munene et bimisi ba acteur dans tous les domaines au monde même ba théâtre populaire royo hein avec donc kitoko baza pour ça la présélection mon même ba musicien mingi ba ko ça ba génie en herbe makambo beleza iko salima wala bifalo balekeli wana ba bimeli OK ba théâtre populaire moi le longue comme belebele wenzi muta censurer kangote mais tant moi les quand même baza ko pesa éducation yebiango ya mibale université qui ça et ça nga pastor na ko mona ngo na mi lobela ka soki université kala ki kaka pour alobaki baso sa biloko nyonso so baso sa biso université je suis convaincu que nani profil ya forme nani ya formation mais baza ko milele ne bazo milele c'est vrai et banani ba érosion et pays ba makamususu et pays ba bâtiment nyonso jilo atonga tout passe nyonso mbana yoka que kota otala so que na plateau professeur so mituna soki déjà ba kuboko lo biso ko basa banganga mayele ba kuboko lo biso ba fana bandako oyo tangu jula tongango peut-être ndage père tangu père Léon de Semula sana na katina ni bazana ko diriger dans kuna et ça qui se retrouve même ba villa wana ba posa ko vanda c'était viable et place ba ko vanda mais le que no tala ndenge ezali so déjà bango banganga ba formateur de formateur ba créateur à bateau hein bato basa donc qui programme et des programmes donc intelligence à mboka ce bango monte à ce niveau là so que banda bango tali ozoka mawa à plus forte raison c'est quoi qui to côté ya misato stade ya misato ya stade Tata Raphaël ozaka na souci na ngotilelo dilelo eza biloko ecclésia il fallait baso sa ecclésia stade Tata Raphaël zonga so zonga ka
Moi, je reconnaître que Bino, Ezaki fait, mais c'est quand même Tata Raphaël. Pour reconnaître que oui. Pour la Congo, oui. Oh, ça, c'est les maladies congolais. Oui, maladie à Congo. Il y a des dirigeants congolais. Ezakane. Batongakate, ils débaptisent ce qu'ils ont trouvé. Au camp Songolo, camp militaire, au Kinalemba, ils ont eu camp Songolo. Même est-ce que ça a Songolo à Tongango? Donc, Carapo, ce que Bipé a bon, on est malade, on a Tonga, après ça, combo. Donc, ils ont comme moi, tu bolo bananga que oh non, ils ont tata, mais ça a bongo te l'état muto sala pose à la kitoko ndenge zawana. L'état baby sango. So ils allaient m'avoir na ça comme so sembo, so ils allaient m'avoir ecclesia, mais même des combats ali foreman et les kaka, mais le combat musée batoya ka kotala yango. Na kota na stade moko na Brésil na France, na kota stade moko na Espagne hein. Bernabeu. Soko koto tali Miami soko rotanga Miami. Poni. Pour biso to battre rabilo côté. Toi na sasa histoire hein. Monite mutoye ana posa longola kanise ke ye muto abandi mokili. Alinga longola nyonso akuti face à musume. Yo na église mona makamwana. Au moins que passation pacifique à ma camp Namboka pe passation pacifique et autre ça là. Wana ya bilobela mais wana bilobela toyebini na la kisika rezaka ndenge yo lobi. Tete biso ele kana ndenge ya transparence nyonso za ba arrière pensée te. Tout le monde écoute Tata Laurent à CP ça qui biso tango bimage ya ordination samedi autour ka toki sengo senza to tato bi tata modèle. Mon intelligence nyonso wana côté ya santé. Côté la santé, mais la santé, le total, il y a un Kinshasa, tout le Belakara. À ce côté de la province, il y a l'été Zawapini, il y a une église à Sanangwa. Oh, mais bon, plutôt, il y a Kinshasa dans chaque coin. Nazaïda Kimbangwa. Tant que à Saint-Vincent. Tout le terrain, il y a Mariano, il y a Nani, pardon, il y a Wenze. Bolongango. Oui, bah, tokabola. Oui, pour nini olonga. Nabisa ba tata wana. Ya marché. Nabisa ngomoni. Ngana sana intérêt mo côté ya kubunda pote, natika musana parasa ya kusamba na bino liboso ya l'état. Na ibisi mama wazalaka ministre provincial ya nani ya urbanisation. Na ibisi omoni bino boza batatati yo moi je na uti obotati na ibisi moko moi je na botu papa na bondo ngana za sango na zotala croissance na ibana babotama pour centre de santé on eza biso l'état so okena ngiriri mobimba na koto nyoso akana centre de santé te sauf mama yemo ya nani ya bumbu mais so okena makala tout ça boti ba kimbango boye yolo na sebo eza la raté kaka église na etongi bayebisi otelesika mwana nayebisi omoni soki bana babotami awa donc proportion na population na biso eza jeune et nani to ya natalité eza komata donc ndenge bana bakobotama motango bana bakobotama eza ezokozala mwa mingi donc to ya natalité ça veut dire que dans 5 ans bana babotami lelo bazala posi bakende école mais na kimbangu école eza te l'état tongi yango te alors ce nga na tongi na buenzo na mabelo zowela ngo te pona tonga ngonda kuna nga ya tata to mama na tonga ngo pona na ifrata la avenir c'est tout ce qui a mis tout le monde d'accord hein donc kimbango personne totali quartier na l'état za na eloko te wala était papa qui était les arrêtés à part complexe scolaire Saint-Vincent de Paul oui ça il y a bien que tout monsieur la raté centre de santé kaka o ya bundo mais il y a solo il y a église catholique et ça raté monsieur pour ce qui a tenu ngiri et quoi ya coup de preuve que l'on a tenu ngiri ba te garanda mu ya lupango oh pour mono toi ba to mutino ni donc tant que l'église ekolo baka il biso le baka pamba te hein yo kolo bananga bo yo koleka est-ce que biso le tout ça va bénéficier de la génération ya qui bossa biso na peso cas typique OK ceux qui ba génération ba kasavubu ba ileo songo amba ba bolikango ba lumumba ba kalonji onyo so bien ba chombe tout ça ba boya ko senge dépendance pour ba tous ba vivre mais moto ko kasavu azia bourgmestre non ya commune kasavu ceux qui un jour ami lobela ki ngai ba nga ba Marie Rose ba tanga na Kalina ba zandu ko ba na mindele et tout ça la senge dépendance pour ani il n'aurait jamais demandé d'indépendance
mais soki basenga yango eza boso mpona bango te moto akovivre mpona ye te moto il faut vivre mpona basusu ebotela biso mpe eloko te oui mais eboti te eloko te mpona nini parce que na nsima moto na moto alingi azwa kaka ye bongai bandi koleka momoi bayebaki bien ya communauté ntina ya lipandasi bazoluka ke moto nyonso azala liberté ezalaka te mitema bato bakosala mais abo malheureusement bon batambwisi yango na ndenge esengelaki te mais néanmoins l'idée kozala que tolege na babako ya nsima na biso biloko ya kitoko mboka kitoko libeta kitoko ezalaki makanisi na bango ezalaki mpe malamu alo ndenge mpe moko lelo tokoki kovandaka nani nayoka mawa mingi nakei moko ya baprésident bainstitution na biso ya mboka lelo koza kutu naboyi kotanga nana mposa kotanga kongo na ye nayaki mpasi mingi aza koloba soki entretien bajeune azalaka na likita nani yango abi naza politicien ya bino ya lelo ya ba 3V te oh oui 3V ngai nazalaki curieux 3V mais 3V yango na motuna 3V V ya liboso V comme veste omonaka te baofficier la Congo il faut bayeba marque de costume alati est-ce que c'est important vraiment deuxième V ngam na lobi yango te président d'une des institutions de ce pays so moto ayi na koyebisa ye ok pour une façon na kati na la question olanda ye ya deuxième V eza nini ya liboso veste deuxième V voiture ok nini ebimi feko oh non songolo bati bamona ye V ya misato nini villa les enfants d'abord villa ko ndako azali kuvana ngiri nini to mwa bakotonga lolo kwa maye il faut atika ngiri akina kuvana gombe bakamarani bavandi wapi o bavanda na ba campagne botbetela ngata mwa tramutina ozaki d'accord na ye tango baki aza muto ba 3V te nazalaki d'accord nayokaki mpasi nde ngabi donc bango moko bayebi makambo basalaka donc bayebi que il y a des gens mon église tu sais pourquoi église prendre le développement eza mpona bolamu bato nyonso yango mon église etongaka un des présidents américains, je crois, je ne sais pas si vous avez souffert d'avant, celui qui a régné entre 30 et 45 aux États-Unis avant la Deuxième Guerre mondiale, disait que leur plus grand ennemi, c'est l'Union soviétique, mais le plus grand ennemi, c'est l'Église catholique. Pour l'électricité. Pour l'électricité, pour l'Église catholique, soit quelque part, et que ton école, et que ton centre de santé, et que le camouana est viable à bateau. Et tombola moi jeunesse or ce botangi donc ba rôle l'église catholique bo tombol bo moto promotion humaine oui promotion humaine alors siko ce qui moto asaki kotanga ta tangi tango atangi maile fungwami soki ba ileo batangaka te ba senga indépendance te vraiment so ba malula batangaka te ko lo bata un état congolais dans un état une église congolaise dans un état congolais te so ba linga senga pe inculturation ya nani ya message nani tene to sala ngolelo donc président na saki na réseau pour ba ki que soki ba batangi ba ile fungwami et ba komi komono biloko muso ba ngana tulo ndende boye ba komi ko comprendre ngo ba ko senga siko mieux ba ko kende za ko mon alors église yango monaka tolobaka pour l'église dit que il faut former bateau alors pour bateau il faut bateau baso ça na katana donc mayele bateau fungwama boyebi ekotonda bango ya suka il faut pas que ça nsoto kolongonu pour muda nsoto kolongonu fali ya malam pe azwa mono donc azwa médicament o esengeli ya mon église eza musana yi dans ce qui na mabele moko boye akotonga bilongo falo asala nyonso eza possible atonga école pe atonga église lelo abundaka mpo nani to boobundaka kaka mpo nani tobundaka moto te biso tolobaka tata cardinal akei na ye na popo kuna boye ale akamati bango kuna te nzela ni ya malonge eloko ni eza wa boye très bien soki déjà popo tokende mosika te yo mpo ozalaki na popo te naza oyebi so soki popo te okendaki tokende te kasi te soki popo qui est à moins de 300 km à Kisasa. Nous allons exalter. Mais national numéro 1, ce qui est Nzele, national numéro 2. Mais Tito Kende Kikuit Kuna Nzele, Tito Kei Kasai Kuna.
wana banzela kati voilà. idiofa na kati voilà yo ana bisa yo na nzela kati basaka bilanga te na nzela popo mona bato auti bilanga moto aza na ngombe abokolaka bibwele donc pour que ça bagglomération minene oza tout autour ya bavillage ebana koye batoliaka malamu loki nozwaka biloko oyo baloso boyebi place euti te mais c'est là qu'il faut nzela ezala soki nzela ezali nzela eza moko ya indice ya développement ata eza nango ya mabele eza asphalté te mais bien entretenu. Alors moto azalaka na mboka azosala bilanga asali bilanga ke ayebi ke akoki koteka mbuma mutuke koleka ateka mbuma ne akoya kosali na kisasa ozomona aya kosali na kisasa po atambolaka abana koyenga partout kolombo-lomboko. Est-ce que mboko loko ya biso na pose ya kolombo-lomboko pa bato te la pose ya kolombo te. Alors mais okeni na popo omona ki so posa mo kena kole olingo mona so posa itika songolo na romo na collège ngana sukaki kaka na nini na rasinzi omona ki yango omona ya rasinzi école exact hein. Oui, en tout cas tonga mona fandaki boina teleska to uti to fandi na bi mais l'état zawate l'état est effacé l'état za na eloko voilà justement yango monaka ce qui sikoyo mona feka popo akokende ti tembo ayebi ba réalité koleka même gouverneur ya nani ya Kwango avec wana pour dans chaque village azana mo poste azana CVB babi moko no na CVB ba sous paroisse ezali ba sous ngana kende na moto munga na sango musu to tamba makolo mo ipo mema moto ya dite les uns siko église azama l'état azate azate na bureau mon côté ata netwa na kadaki sasa ngana na sak balabala na molendi sia balabala mais chef de riz bazali chef du quartier bazongo effacé bango chaque riz ezala ezaba chef de riz bazali na biso le kamoko na la dioka po bio ça na émission na ba yangela ba CVB toza na 21 CVB OK et pas non na Saint-Joseph ngana ko ebisa yo kana balabala zuwa una kota fubu bato misatu bazana balabala te toyebi bauti boya je suis capable de te le dire mais tango mosusu ke pe to bu mais tango pas yebi na ete ngana ye nanya kota kinana bimaki tango suzi ya yebi na te ngana ko yeba donc biso tango to bato bakapona buzo bati to bakapona et l'état il m'a pas dit que toi partenaire nani muta kosa yote il n'y aura jamais un pouvoir politicien mo côté même ngai bon na sango celui dans comme chef de l'état pour constater que je vais faire du 12 à l'église. C'est vrai. Nous combattrons toujours. Mais pourvu, attends, combattre, disons, ils vont penser que bango ils ont droit à la politique et qu'ils sont au lobate. Ils sont photo lobaka. Celui tout me bimiawa, au moins la sangwa tigalaka. To sundo la radio la ba marche. Merci minga. Sango bima sango tango bita mo yindi to kimi sango tigani yemoko. Sangwa za kabongo moi bankubo zwaki ya bikambote c'est toujours kuba nani tout ça que ce soit des injures au fait ben injure pour battre ça faible pour moto za qui a de la hauteur à finir moto poani ce truc que tozali ce que yango mona église à ceux qui ils ont fait sa point de vue et le baraté que pour aza contre moto église a contre moto te pour ba union so ba ko sala ba ko gérer choses publiques. Toi, tu sais, dans ma famille, il y a des politiciens. Mais c'est côté kotanga bango te émission. Ce qui n'a pas ya na politiciens, na monika zo sama sama lamu, no betre maboko. So na monika zo sama lamu, il y a pour nini bo. A peut ça nga raison. Parce que le fait politique n'est pas un fait d'un individu hein. Banane eza epelé ba contour ba kabwe. Ondolo baké pouvoir ndengeza lelo pour étambola to régime toi na ngosoki associé na église catholique té. A marcher bien té. Ça d'abord très limité pour pouvoir voir ça la nion sauter. Donc, l'église catholique Caritas. Ça il sabango ata Caritas ça il sabango ata futa ba fonctionnaire ba. Wana c'est un rôle nani c'est dans votre club on a ibanela un bon chrétien doit être un bon patriote hein. Alors système de bancalisation ils a kitoko mais il y a des structures on doit pas se voiler la face que tant musu bisika mususu ils a difficile
parce qu'il n'y a même pas de service à la banque. Il y a un Caritas. C'est possible. C'est possible que les par ce canal pour que, et puis fiabilité, parce qu'il faut qu'ils soient fiables. Mon soleil comme là, destinataire, enseignants ou les autres fonctionnaires qui travaillent pour le pays. Moi, les problèmes étaient ça. Moi, les côtés dans le service na biso. Donc pour un cadre de développement. Église azali partenaire essentiel à l'État pour un état de développement. Nous avons vu les Kamoko. Par exemple, tu sais que la conférence na biso épiscopale, tous un service mobimba, ou bien un cerni, pour nani, pour les ressources naturelles. Pour nani, ce ben c'est des okatama mingi. Biso to ba leader d'opinion non, c'est au long de caractère na biso nan et pas le moins négligeable. So ngana lobidi comme nanda ko nzambe. Yeba malamu catégorie nyonso ba Christ ezali. So na beti no kuta c'est que bango to côté mana dans un droite traité comme ça ngoko ko satin c'est pas bien. C'est ko c'est kambo yebité. Voilà ba catégorie nyonso so zuma lobana. So na zuma lobana. Malobana est crédible. Malobana est crédible. Pour nani parce que ba yebi moto azoloba. Et ngai mo comme na yebi yango, ce qui fait que ce que azoloba ba kambo. Na roloba n'importe quoi té. Na public, na roloba n'importe quoi té na katikati ya nani. Alors, ce biloko anyo so to tient ensemble. Pouvoir politique na acteurs sociaux mingi baza plus important tant mosusu. Na so na mona même la représentativité un jour je na so landa ndeko moko. Et ça, dans la salle, on a une déloyauté. Ce n'est pas une comparaison déloyale. Moto à l'église, la télévision, l'église a tombé mon akaka Isayango. Est-ce que l'église a Congo Isayango? Vraiment, on a raison. De quoi la salle analyse elle vient à la télévision. Nagi nanda ko mo total la kolonda ko tala ndako a seki. Pena seki. Poni. Poni no sekake. Toutes les églises que lui a comptées, l'église qu'il a compté, exact, à part Kinshasa peut-être, dans quelques grandes villes, soit qu'ailleurs, on a bangoté. Non, confrère, on a raison, Loba. Bongi maté ngana teya boy. Bango ba na papa, biso to na papa. Ce qui problème est zinga ya bonana wolobela ngai. Voilà. Wana esa question vérité, wana il a tort, il a raison, bon ça nana kota débat na été, mais problème est anime. Et ça justement ko keba lorsque quelqu'un parle. C'est vrai que les catholiques ne sont pas les seuls, mais les catholiques nous sommes plus nombreux. Et par na biso nanani ya Congo, et ça beaucoup plus importante que nani. La pesoka. Nalandi moi mobile azara journaliste azara moi souper mon kabo qui asala biloko ya ba etali ba fiscalité nalandaki na RTNC. Ce garçon la tangi a lobby parmi bato futaka par exemple na pesoka typique. OK. Ba futaka pas. L'ensemble des réveils ne paye pas les bisous de futaka. Nandengene. Kasi il s'appelle Sakina, tout ça, ces messieurs-là. Un bon journaliste. À part Bisso, c'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il ne payait pas. Mais bon, soit foutu à rater. Membre du gouvernement fout à rater. Membre du parlement fout à rater. Donc, comme nous devons comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. Donc, sur le poids, il y a un lobby. Il y a un lobby. Non, on a passé par la position. Est-ce que l'église, l'État est laïque? Être laïque, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que même dans les Kamango, à son mesure nous avons l'obaté. C'est comme c'est laïque que nous l'obani. Alors, tant qu'on a l'obango, à son bapo, on a justifié un fait. Si quelqu'un parle le courage de ses opinions, il y a un point de vue naïe. Le mieux c'est les sages. Il doit se taire. Les koloyo, tata mokia banya tongiti. Bana bakot batanga na ekolo totuna ka bango te outi na religion et yambana ezalani. Tu sais pourquoi? Pour faut tout ça moto nyonso akemene elili ya nzambe amwana nzambe. Biso nous sommes une église et on respecter elili ya nzambe. Mwana nyonso abotami azamwana. Faut tout pesa éducation ebongi. Mais soka yawa tout ça tant que tourner yo religion noni. Mais tant que cours la religion so ko pesa ba bote faut ba que so droit mwana za ko tanga pour la religion, c'est européen, c'est catholique. Ce qui l'État a bon ici que
pendant que bango bazolanda cours ya religion bana mosusu balanda SM donc éducation civique et morale et bana baboma biloko nyonso wana ozomona lelo éducation bana ndenge ezali l'État il faut nous sommes un partenaire non négligeable. Au fait côté il y a éducation hein. Mais oui mais gratuité et bomi pe bino hein. Nini gratuité et bomi bino ba école belé ba mompe ba école bello quand c'est comment linga bo comment céder ba école banane ba mompe ko gratuité pardon il n'y a pas n'habité au rotangelanga association moko futur même APEC où ils associent ba parents et bunda pour la gratuité bana ba bunda pour la gratuité karabiso natangoni tout le long en okay. Papa Moussengwa Yao la conférence épiscopale nationale du Congo a pris mes cours tant Papa Moussengwa Yao a sagini a sangi sabangwao pour que pas question bana batana oh non pour que ensemble que bon toke graduellement ça va car biso to bunda raté papa non ezangoli kanisi uta ka l'église catholique l'état yo kana ebisayo et le quoi motivation e bandaka ndengeni e bandaka bon merci biso to zaka avant-gardiste to copiera mututé to saka toujours pas fier aux alanganga nzambe te ya kozala mo Kristo mais pas mo Kristo ya église hein église à Jésus Christ hein mo Kristo église à Jésus Christ et bon église ya songolo pakalezaka oh papa paroisse comment on dit Saint Joseph merci bon biloko musu à côté camarade nango à côté à commune tous les cas merci tu as compris na comprendre donc ndako nzambe kozala na popularité ndako ya Noël Bolandungu wana comme les gablos spirituels ya sunda nzambe te obligé donc poursuivi et ça évangile comme la marchandise hein pour trotter kango ya monde ba théorie fait du makebele ya ka ko semer ya ka ko sali 16 mm alingara mingi makambo cop hein oza d'accord l'autre caméra belle OK merci alors biso c'était pour sauver l'enseignement au Congo dans 91 année blanche au Salema mon biloko nyonso biloko conférence tout ça ya pour pillage l'équipe banani tata kana itwa lobi mais ndenge to okende boy l'école ekosimba éducation bana ndengeni surtout que pena année blanche ndenge une escouade sur il faut compter traitement génération mo bana ozaki ba sacrifier to sala ndengeni to kutani a sangisi ba force vive ecclésia na parole Saint Raphaël abani ko pesa makanisi to c'est la commission to bino ba boti bondi ba sacrifice pour ko boko lo bana éducation c'est beaucoup moral le banani ya ba parents to yona ba parents to bani ba motivation muke pour trop stimuler ba lakisi pour salaire yango ba paroisse musu bo sacrifier même grande salle bo kaboli au moins kaka bana ba kota classe bana batanga pour bana batanga biso ke bino mbongo ebele hein te ba peso mbongo ebele te pesa ki bino mbongo ebele pesa mbongo te comme tout ça note pesa mbongo te pour éducation ezaka mbongo te soko yo na kati école na biso mona bana bazanga mbongo bazotanga alors si quand ebandi ko pesa c'est comme ça que motivation alors la petite venant mangeant eh ben pek parce que papa baza na kati na commission de gestion oh mais biso nous sommes la référence na ba gestion biso la référence pour biso do bunela ka mutu osoko mona mutu azana centre action église alors so na osoko na so tanga mingi makamita di santé na éducation pour des domaines privilégiés tout le monde il faut aussi mbango surtout ko ici ango ici un peu yo siko yo mutuelle la santé olanda kango e ko fonga matoka kango to so recruter bande ko balingi librement pour la solidarité yo rejoint plus attend la bellité mais ndiko na beli azo même soin pour to lukango kaka pona bien-être ya peuple na biso le peuple nzamba pesa biso eza pona mutunyo so catholique non catholique oui ayi mutunyo so biso to saka boke sanitaire attend ndako nzambe na biso yo so mwa biso ndako nzambe sauf ceux qui zana mo officiel so mwa to bateli mutu ndako nzambe le biko kitio mutu avanda ngo kaka eza kaka eza rata nous sommes un seul et même peuple toi bana nzambe hein biso to au moins na j'ai adam hein pion tout ça mais chaque pion ça nous jouer bosani pona bana ebele oyo babima libanda bakanga bango bandoki ebele bazo telenga na libanda Kinshasa mobimba
côté wana lobeli yango te ya bana wana nayebisa yo biso atoto banda ya no polo kutu pendant que même l'état s'occupe en côté ya no polo kutu ayemba nzembo sekula ya no polo balenza ayemba père Franck Abenga ta ya moni o ngai mawa pour la question biso ba gardiste père Franck tanga bandi lokwana toni ko zo banat alors est-ce que on kutu ça rôle la biso non ça dit que rôle l'état a démissionné Moussa Naye biso ko Moussa Naye ministère ya affaires sociales ezali pourtant il faut ça la biloko wana kala mbongo la biso toki nga bakanga nga na elo baza ko bengaka moni nani ya protection ya bana na 74 léopard ezwaka ku moseka na mwana muke ce qui OK papa mobulu mwana ngeringi na longa na ndako siko na zwa lipana en face kingabo ezunga babotenga bafuta moso wana ngonga nini wa kingabo 19h05 bakanginga na balaba na biso na movenda na travesto ina camarade na ngai nani okati ka ngambo ko kasi ngambo na monika ya mo azula nanga tana na kota lupango azunga tombolenga na lokwa pena saka mwana ngiringiri kaka ndeko zo bana ngiringiri webi misoga na meko ninga na me ya sa mukolo ba kotinga na taxi bus ba bote na ba futa na wa bakendeki na wapi se bakena wa no filtrate lene ko ba ndako muto kabula ngwaza nani asa kutu ministre bakabula bakabula yo mona ka terrain vide awa mais bino na l'état bokundaka nini nayebi ke oza porte parole ya banganga nzambe te mais aka na kati ya maso na l'état bozala na problème tilo bozalaka na ndungana te c'est-à-dire que non nous sommes son partenaire so tout le monde azosala makambo elongo bani te nous sommes des citoyens en tant que citoyen tokoki kopesa point de vue na biso sikoyo église mpe en tant que joue son rôle prophétique mona na bondeko ya kala nzambe ayaki soki aétablir moto roi aza kopesa bato mibale pene na ye César nani yesu abi ya César ya nzambe bino bon César azaka ya nani bon César azaka ya nani ngabi ndoko tulo te nazotuna kasi yokoyi mokabimisi yango même César est des dieux tant aloba na contexte nini alobi na bango bolakisa nga effigie mbongo na bino mozango mbongo elongi eza na kati ya mbongo babeti na mbongo eza balobi ya César ebopesa César oyo eza ya César or effigie te batiango na ebende ya mbongo et César affigie ya César mais César il faut ayeba que motu nyonso akilama nini aza effigie ya Nzambe Genèse 1 créons-le à notre image qui soit notre ressemblance Genèse 1:26 donc mutu nyonso azali mutu batangi mutu en commençant par César lui-même aza effigie en Nzambe et l'église donc c'est ça notre problème na bango ce que le texte de son contexte est commis et au servir en prétexte et au servir en prétexte César azanan César a effigie en Nzambe mutu atek effigie en Nzambe zanga sango. Alors, et là, c'est ça que ekoki ko détruire effigie en Nzambe, ko réduire effigie en Nzambe na tinate, ou ko détruire effigie en Nzambe. Et ça, musala nanga qui na défendre yango, même au prix de mon sang. Est-ce que vous défendre, ça peut défendre à l'État? Yani l'État, ce qu'on appelle si les canis moko. Malami, na sepela que Hollande, on sait qu'il y a une ordination le 5 septembre. Ah bah tu vas sepela une binoté. Tete na to obi nazala ki tete obi et ça qui toko mais bato be ba sepela ki te abi mais bato boye ba na couleur te non ba catholique biso kota nani te na kata gestion oyi maluba ki to na kata gouvernement qui ça vous êtes les partenaires landa bien important comme ba citoyen ya mboka kitoko yango bobetaki maboko na kini bopeto ngata na mona ka libulu wana kino bisa bourgmestre ngadi oyibi que libulu mo esami kuna sura moni ba moi foyer ba petit kulune bandi na kena ibisi commandant pona ni pour faire ibisi pour que to vanda en paix ce qui paix ezali développement ekoya ko kabula makanisi oyibi na ko ibisi le kamoko tatanga sa ko loba soko moni muto angangi c'est que likambo ezali biso toali lolaka ya baza na voix te bato ebeli baza makanisi bato ebeli baza na posa baloba mais bakoloba esika nini bakoloba esika nini ntango bakoki koloba toloba ta na eklesia ngai
yo moko tanga na zamwa na ngirengere na tangi na P10 wanu moni mais son que na tali école wana yo ka mawa mon choix que le directeur tout est-ce qu'il n'y a pas lieu bon ça n'a pas le rester au recensé bana nyoso ba wota na ngirengere batanga na école cette école na bane 70 na tangi na école primaire wana soko tal ndenge ezalaki na 71 na 72 aujourd'hui tout na seul le pays au lieu que comme plus kitoko on est na 71 on a bandi classe c'est grave donc mboka na biso zonga rasime kendara liboso te mais bo sali logo tete ngo bake bino bo sali biso to sali mboka zo zonga si très bien biso to sali to sa rapeka ko zo monde tant ba botoli biso ngo tanenge koma parti commune bole ramino bibembe kuna bobo sala soki loko nini mawa donc il faut ce qui kambo ça nani ya encourager on l'encourage lelo sango Noël sango mokonzi loko comment na bingo kukuta po moi bo kokula ke sagesse mingi samba pesi so ki pembe ke toko lelo penza so to fani to kolobake ce qui m'a pronommé salamaki Église catholique a ça qui est forme pronommé salam pe na ndenge nini bon na uliki ya eloko na biso to eloko libosa ko ebeza oyo Église mukolo moko ekozala contre mutu te moto abenga individu hein pour azo gérer mboka to pour azo travailler pour na chose publique auto bengi république quel que soit son rang Église ekozala jamais contre ye kasi Église na souci ya kusala te makambo maso ya kati ya mboka ekendeke malamu l'Église asara nini alobi po Église azali mama Église azali instance ya moralité ya mboka voix ataba mboka bubenga ko eza banani tout ça oyebi so kina Israeli loko kamwisa yo olandaki mikolo yo batumi bazo senga soki moyo bazali bafungola barchive batala pontificat pape Pie XII oyebi pona nini poni oyebi te pona phénomène ya holocauste ndenge nini bayuda bakubuka o pape olobi te mais papa azaki là est-ce que azaki porte-parole mokili tango wana po aloba osomona donc contradiction biso ata mokili église il faut tikala nini ekolobaka ekokanga monoko te biso za contre alors même na tango maponomi église ako décrier nini lelo oyo nyonso oyo église ana koloba ezomona note o kuna bapesa exonération même bato il faut bafuta taxe o kuna bapesa nani pour bato faut basala bo tant église ako koloba église asa konsa jamais contre moko bana na ye jamais oh ça c'est jamais exemple ça contre ye mais église lokola mama c'est moi nangai talabo église alobi toza na kati ekolo et ça ba règle automonité il faut totamona nango alors mais par exemple toza na mobeko likonzi constitution toto sayango po biso moko to yoka na to sala bongo to tosa so to tosa yango eza kitoko so to boyi ko tosa e be mbabe l'église a fandi neka na oyo to baki to bongisa to so bongisa l'église ali ngade to bongisa aza contre motote maponomi eza règle biso moto ko na adopté mais comment le quoi likam na bino kaka mbolo yo est-ce que biso to baki soko e bonga Joa mibu mitano te bino boso ki yokate so mibu mitano biso to komango oyo apememaki likambo yango na ekolo mobimba pe ya bimisa bika ba yi ekolo Congo démocratique ba monite moto wa vane bonga pota yangela mambi ma ekolo ye akumela buboni mitano soki asisi mibu mitano to monite asali malamu to zo na maponomi pour te total soki to repese les susu abakisa mibu mitano so assez a kumbi bozito ekolo mibu zomi ekoki pona ya vanda nous sommes plus de 80 millions de Congolais kaka mutu moko akalisi te yeka mutu tangi pe ka mutu ba valeur koleka basusu te penser na ye tango ko makambo azu makambo akuti yango awa akuti ndako na fondation ya même ndako ti na premier étage te
asuki wana mosusu mpe aya akamata tonga étage ya liboso ekolo ezaka bongo moko azwa kobakisa eloko ya sika moko aza kobakisa eloko ya sika moko aza wana ekolo ezotombwama ebaye ekolo baso tokozana esengo bano oyo bino moko bobokolaki batangi na baetelo na bino oyoka moso binga mpenza to nazalaka nautaka meme na séminaire mokomona soki akei na politike abandi kobosana mwa religion mokie esaka bino ndenge nini otepe obime ombuma na biso o mokristu ngamu na pesa ye batisimo me ntango akoti na monde ya politike akomi komona esaka yo ndenge nini soki ntango bomonaka esaka ndenge nini ya liboso na biso sentiment ya ngai ya sentiment na yo po yo mpo oza na baye deja baleka na maboko na yo sentiment ya yo mawa poni nganga mayele moko aloba science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et donc le bâti même la valeur au utopie si bande kouana ba intégrer en soi kata bomo na bangote. Zo komon wana liboso. Ya mi balé et ça fait que mayele ko tambwisa bikolo o benga mambia politique. Et ça a beaucoup de réalité, ça moto azana bonne foi volonté ezali seul avoir rebondissant moto mais lisanga ba rebondissant pour ne pas kusaka na kati wambi ça lokola ngai na ça sa mokonzi aho na za ba lendisa balabala na za ba yangile ba balabala na za ba président ya ba commission na za ba président ba groupe ba mouvement charisme propre et bi convivence César et bi ke ba campagne esa malibanda babi kuna pe makambo kolia komelea na kati ya na convivence ko ya bino mo ba catholique te bato ko komisa ba yangeli yanga nazo koloba te babi ke ba campagne esa la kolia komelea na za ko expliquer wala ba bo moto aza fragile mbaleleki oyo kayite mais Yesu abiso soki ndeko na yo moni a ça il sumo toi BBC kene ko kutene seul à seul solo là pour la sanine que même l'église a épargné il y a pas faiblesse na kati ya bato te alors sur opération on a question sur la kingai moto ko sa politique bazala ba palier ba responsabilité tout à ko landa moi nani moko awa et la qui image réelle ya ekolo ndengezali donc quand ba katoli ba lobaka c'est que to ko saraté lolenge kani yo za mokonzi moto ayangela pasa mpe mambi matali mosolo ayibiso te soki likambo tosali yango tala conséquence to komeme mais yo lobi te na lobi osala sebungo ay mais oyebi ke mobeko pe ezali olobi ezala bongo donc on se peut ba susu on a koyebiso na nganga nzambe ça fait 30 ans na yangeli pe ba ya ba susu basusu pe baya komilela on parle leli pour ça ma kanisi malamu di kanisine tango ya ka sa poter ba non kanisa que bon et que ça la net la biso na religion mais à se rendre compte que ça religion te milieu à côté ça nani ya bon et ba papa ba caïd où les gens bon pensent que il faut na kati ya pouvoir non ko pas comme lela bia kanisa ki député ngoni mais mukona lelage palanga nokopolo ta eza problème te tango kasi mo kamoto ko be wana mo moto aké de bonne foi ko ko na kati alors pour baza ba palier ba responsabilité yo lobité bon nga batenga ya boy na moto ko musala boy mais ceux qui chef du gouvernement lobité na ngi bongo te yo osani na makanise ya mon côté merci là mais mon côté voilà alors lelo oyo leko to yebisa bande kezani batalaka bango balobaka mingi au nom du peuple mais de quel peuple il parle le peuple yangai na yo oh peuple wana eza fiction na kati ya makanisi pour les leçons otali na rebiso je fréquente facilement mes frères mes sœurs au basaka politique yo koko bana kombo ba Christ te yo kana biso te na kolo ba bongo te ngana kolo ba mukolo moko te na lo ba kombo ba Christ ngana ko tele kombo ba Christ parce que peuple zanini les talaka décalage ya makanisi kati ya bango na peuple po nini po bazwaka ngonga ya malamu te ya kuvana pour koyokamela ba basengi koyokamela ya koyokamela ba basengi koyokamela
makambo eza ebele na kati ekolo bato biso tosala na mingi te yo talaka soki totali bainformation ekala biso eza rare omona baye kolakisa elili te biso tokendeki na sakania toyei kokuta bato na ndeko ya sakania basala association babokolaka bibwele oyo bazokoboka bangombe bataba baza kobokola mais oleba memaka ona Lubumbashi bato balia yeke na Kolwezi bato balia yeke na Likasi bato balia yeke na Kalemi bato balia mais so komona no nzela te osomona ezaka rare ba ezaka nini yanke moko boye azongi na terroir na yo so yo kata muto d'abord pour mona que nous sommes un drôle de peuple hein papa être ministre mais ça comme bien ça na te pour être ça ministre c'est vrai. Bapi au ministère moko. Mais il faut banguer ça. Mais pas la bise ya Rani. Les ressortissants de Bouluyeka, nous sommes là. Voilà, notre leader. Babengi beyo kendo sa messe de grâce. Okena yope. Okena na yope. Parce que ça na ngana bombo ya misa te. Na misa na kolobana ye. Il est inadmissible, il faut que l'État soit biloko nyonso wana pe bana ko kata mentalité bateau. Jamais. Na koye biso mo so lebi si mandataire moko. Non mais est-ce que ça oza obligé bateau so ba yana ndako. Pourquoi? Parce que ce que poids qu'un ministre peut porter, poids qu'un PDG dans une entreprise peut porter, on a pour sa sérénité, on a pour sa réflexion, que Batoué ton dans les Mbonda. Alors, Mbonda. Qui te roté? Aux députés, au matin du colo, il y a Moutouka, au bâtiment de Chipoy. Moi, je suis un chef traditionnel. Mon père, c'est un chef traditionnel. Oh, où t'es là, Kuna? Mais chacun de nous a sa nationalité. Chacun de nous a sa importance. Hein? Donc, baboti nangai, ndela zai, j'incarne le pouvoir traditionnel. D'abord, kenda une association d'abisso na rond-point Victoire. Ba yebingai. Pourquoi tu appelles l'association? Tu as une association, mais on a sa chef traditionnel. Ok. Pour aventurer, à moi, chef coutumier, bon, on a ma sangonde. Pour batumi bakazaki kozala, koza moi na chef coutumier, pour na bato tangi mingi te quoi, hein. Baso l'exema kamu mingi, oh, asa moi na chef coutumier, c'est que basan bilakeli moko boye, basan balié moko boye. Ça na okondo et tu te mona ka cérémonie, salamaka. Oui. Tiaka biso mo bulu laka. Nous sommes des chefs. Beaucoup de Panzamé. Vrai pouvoir, on s'en appelle ça. Ils n'ont pas d'ambition. Et où tu n'as c'est aux yeux, il y a beaucoup qu'on a un zam. Mais comment? Il y a beaucoup qu'on a un zam, mais non. Tant qu'on a payé sur ma belle, à tes ordres. Mon Jésus. N'a pas que Kitawana. Moi, Jésus. Coco David. Jésus, autant que Messie par rapport à Naïm. Par rapport à David. Parce que le Messie attendu d'Israël, c'est un certain Messie davidique. Et il y a un longo wana asa koko Yuda ne kolo nani muto akokonza bato donc ndenge mo lokola ngai ndenge saki beaucoup la retso abeno wa ndungu nous appartenons à cela alors il y aura beaucoup de biso sika nous notre monde n'est pas na biso même au bino benga démocratie qui est une sottise na linga rangote moi je te dis hein OK dans des places ba o ba ko so on est bazui parce que nous sommes la démocratie même ça makanisi na et alors au moins, il y a un pouvoir traditionnel. Grand frère Zaïko Yangela, Tango Koufi, il y a un tatalik par rapport à Nangaï. Les beaux traditions Bimba, tout notre clan est vendu. Babi, si comme tu as dirigé, on a beaucoup de papa. Mais oui, je suis dans Nani. Ok, continue. Bato Yangela Sikawa, en principe, les Alibota, il y a Boula. Donc, nous, Ngaï. Bon. Ce que ça a été, est-ce que ou a comme un Mukumba Oyo, a yang les belles bateaux, nous avons ce combien de groupements. Ou a yang la bateau, Asahi, Bataba, oui, Songolo. Yaya Nangawana ou Akufa. Akufi. Au Bataki soit mi balé, Akufi. Yamisato, bon, tout le monde tient nan. Totia, bon, comme Boula Lobi Nante, Boula Ponamoni Nan. Na yeko zo asa kamulakisi na mokewa. OK. Obina sa ya mo asa mulakisi mokewa. Moi na tata liki na ngai. Na ti andimi na simota. Moi ça kosi. Oh kuna utoke ko pesa bato. Ba pesa bato te lukuta. Mais siège à Bokonzi doit être déifié. Mon Bokonzi doit être entouré de mythes.
ceux qui mitent sili moi n'ai pas besoin de visager le président de la République pour ani moi na mutaye a fini président de la République Abimingi et moi je n'adhère pas ces gens de choses pour les chef na chef mindele ba yeba kango ne ba para biso ba tongo be école mingi te pa ba kokona pour nga ta fona mindele dame donc a buki donc obomako abi a oboko ko biangela wate et para biso be école ya mingi te be école ko disima ya solo alors pour nani parce que moi je vous un chef traditionnel et ba boko langa na ligne aux que yo tango e pana mo na ba to beleti mon oso mo na fini ba to kuti ba to na bi mais est-ce que entre ta ba yeba que ezappi mokula yambaka te il faut yoka tubela donc eloko wana siko ba sima na biso ebele wa ba sa wana ndeko na ngai o alobi ona ba yoka na mwasi na ya boyi na ye ko koma shetani to fandit mais on sait conseil bi nga bula yo moto ozali siko mokonzi o désigner nani natali parmi ba ndeko na ngai moko asaki enseignant mutu moralité kitoko ayambaka baninga kitoko aswanaka te mutu akosangisa bato nyonso tosali nini tobengi ye vanda tomoni yangela nani ayanga ite to bongisa malema. Il est là, c'est aussi de la démocratie, la vraie démocratie ça ouana soki mboko bazo ko yangela bongo hein que mokonzi ya nani ya mokonzi malaba ya nani ya lulwa aye nanga itokutani tobi bon na bana na biso totala nani kozona bon mbele mboko ngi sala ngi changer to bandi ko citer mokonzi moko kaka ayangela pe mboka oyo boye tokei na ye quelque part abi mboko oyo erebonga lisusu te komona mboko lelo boye okola nganga nzambe mboko ekobonga lisusu te erebonga te mpo oyo azoyangela abi mboko ekobonga lisusu te oyoka discours yango et ça extrêmement grave mboko ekobonga ebonga te nini na ndenge nini mboko ngai te ye na makanisi na ye akanisi ekobongo te me mboko oyo ekobonga likabo ya nzambe mpona ekolo Kongo eza likabo ya nzambe mpona mokili mboko ekobonga engai loko na zanganga nzambe na teyaka elikia na koyiko kanisa mokolo ngonga moko ça ne peut jamais fleurir ma pensée na kanisa que Congo même dans la Yoruba tout est la nani quand quelqu'un me dit ça je ne que me prie pour une telle personne na oya ko kabwana yo la na posa ke bateka na kamata alors je n'aurais que me prie pour toi. L'homme est toujours lié à sa terre. Congo et Kobonga. Ekobonga. Congo et Kobonga. Faiblesse, oui, toi, moi, Botaou, toi, Bato, Botaou, Bozali, et Kobonga. Il y a des signes d'espérance, non? Bilembo est un service total à cara. Nous avons fait que Mikula Covid. Oh, na sana sengwa ko sakanate donc et confirmer nga suma na kanisa na kati ya motema malade tonyoka minango merci yoka te yoka be kanisa na ngai tant on a tali ba inventeur congolais papa au moins nous sommes côté cathédrale na biso avant le koso mona nani portique wana ya infecté biso frigo bo koti mo maleli wala congolais muto asali yango kitoko na tango ya covid na mona ki mwana moko mukende asali mbabula na mona mwana mso muke ya ba 9 ans 10 ans asali nani katini poto sur la maboko onyatine tipeda merci na kendeke na saka curieux na mona prospectus moko boye pa camarade na ketala camarade na ngai moko na moni prospectus bazo sala ministère il y a industrie ils ont sala ils ont rassemblé et lancé nani moko pour le inventeur banane congolais na saki curieux na kenda na tout papa wana papa bon sala ngwa na kenda tu vois net ministre par exemple si ceux qui m'ont autant ils ont pas moyen pas pèse pas moyen quelqu'un qui a été l'idée na cabinet na ye ba présélectionner ba inventeur congolais ba bengi mwana na ngai ya mwasi asala eloko ya robot monaka mais ça patrimoine congolais na tambola kisaka bote ba robot en Amérique mais alors yo oya ko bisanga ke Congo ko bongate Congo ko bongate oya ba kanisa mutu wana alobaka ko bongate mais Congo ya biso tala la kisi na kati na grande salle na ngai ya tata bango donc ba l'action ba so sala musala punda non papa Congo ko bonga tant na tali biloko wana nyonso ce sont des signes d'espérance aujourd'hui ça que Congo ko bonga na moneti moko
un projet nani il y a un village électrification il y a un village projet bazui je crois ceux qui n'ont jamais suivi du discours il y a ministre de de cabinet où il y a industrie quel est la nango ça faut faire l'inspection que je te dis pour ko saté dans sa publicité na yete na il y a pas il ngati on se connaît pas mais quelque chose de bien sur mon yango na kende na tali des chapeaux type moi ça ko sala ni projet bino ils ont sélectionné je crois 100 villages hein basa nani ba me ko sa expérimentation ilokwana mais so isali Congo ekobonga wakanisa ke Congo ekobonga te Congo ekobonga to ya makanisi ya ye makanisi na mabe mais Congo ya biso yo nzamba pesa biso yo Congo démocratique ya nzamba pesa biso ba Noël bino ekobonga to komi pe na suka ekobonga bana mama balingaka na suka balingaka kosimba motema c'est ça po batala baloba makambo yo sango Noël alobi mendenga simbi motema olinga basepe ba osepe so simbi motema bala mama masolobi to mituna etotuni ote kasi to peso 2 minutes fongola motema na yo o ezai kati na yo lokola nganga nzambe Ecclesia ezali instrument ya développement bisika biso église catholique ezali ekotonga bitelo bakosala ba projet ekosala te etombola bomoto wa bato ya mibale eza souhait te bakoyangela bikolo so mpe bakoyi koyokaka bapartenaire important lokola par exemple Ecclesia nape so mikolo oyo namoni mibala soki bato bazokoluka makambo etali recensement ça fait longtemps bana tozo bacarte de citoyen mais soko ye na kati ya nani nanga moi j'ai répertoire mobimba nalaki so nombre bana babotami donc bakoyi kotia par église comme partenaire aza partout tokoki kopesa bakombo toyebani église il faut participer l'état apesa église bafaveur esengeli mpo te développement solo eya ya misato que bakoyangela bikolo moko na bango akanisa te ete église ekoki kozala un seul jour contre ye moto non mais église ekozala ekoki kopesa makanisi mpo na nani na projet ya société to lolenge loyema mbima ekolo mazali kotambola pamba te biso mpe tozali citoyen à part entière ngai naza na temps na ailleurs na pema na nini passeport na kila ngene ya Congo alors ya suka to kanisaka te Congo ko bonga te Congo ezali ko nzambe Congo ko bonga mais pour Congo bonga to longola makanisi te so na komi pays makanisi ya baye bakolokota mbinzo la mentalité de la cueillette na kuti mosolo na zui ngai veste voiture villa ba mona pe ba ko benga nga preso to lo na kanisi to sala mutu ko sala esengo ka ye mo côté to sala ka lokola Yesu Kristo lokola ba ye Ecclesia ba ko sala ka na tout ça ya suka oyo azama kanisa kitoko to moni taza ko pesa peu importe son parti politique ba pesa bango misala okomate mboko ekobongo etala makanisi banga bango ko wana. Merci mingi toyambaki abe Noël Ndungubula mwana ya archidiocèse à Kinshasa nganga nzambe archidiocèse à Kinshasa aza vice doyen ya doyenné Saint-Joseph doyenné onobaka telemi liko ya ngomba ekotika liko ya ngomba bosengaki toluka ye wana lelo aleki na mwana mama TV topesi bino vraiment merci mingi na balandi nyonso merci abe totondi obotondi na kombo na bango toyebite mbala soki besoin monsieur ezali okoyeba koleka na etando eke ya biso na oya avec joie que la bénisse bango bas la malam merci mingi totondi obotondi merci na oya simbi bilili tobenga kai mingi 16 km de ko frère Serge tolobi merci mingi merci na Dems Ndaba pe équipe Mombezo Salake bilili pe manso eleka na niveau ya internet tolobi bye bye. Voici notre dimension du Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.